Banza London TV. Souvent moto maladi ndia lukaka munganga pona lobiko na ye kasi nzambe monene boya ndimi kotika ngwende na ye pona kokufelanga moto masumu boye. Banza London TV. Soki na bina beta na stade de martyr na kotelema pe na beti donc ngamoko na groupe nanga ozomona sans que ba kotinga c'est que donc ngamo pe na kotelema na stade de martyr na bénicipe bat Banza London TV. Na album on sala oyo na sali fitiri na pasteur Henri Papa Moulage na peshi mbote sikaza na sali na ye nzembo moko kotu na do ayim na album nanga nzembo mo fitiri na ye. Donc titre nzembo ngweza adoration miracle mebi ke boko pambola ba miracle ekota na banda kuna bino mutu nyonso akoyamba nzembo wana ndako na ye. Banza London TV. Zotanga siko ya nzambe mi na travailler na dans travailler mi na Miremba yo na travailler sur na Maman Jeje iliki na donc on travaille na ma musicien mususu ebele hein ebele donc c'est ça. Banza London TV. On a commis mature parce que on a musique liboso non et alors il compter pour côté le miso à battre faut ça la mature. Donc ceux qui non la musique ce que ça donc ceux qui non qualité on a soni côté miso à battre donc kokate. Banza London TV. Kusala orchestre ngamoko ezakingate zanzambe lobelinga na ndila basali nete mais na ba vision donc nzambe na obligé ngana sala groupe pona ba musicien ba ninga nga mususu ba bénéficier na grâce à tsakati nanga. Oui na sala album ezana na studio na yembi na ma musicien na travailler mingi na petit frère nanga Berger Eric. Banza London TV. Ozali nzambe Yezozali nzambe Evelini ya yembelio Ozali nzambe Yezozali nzambe Bami betatolo mabele mela bango Yo mabele sanza yo Original. Bonjour et merci à vous de nous joindre à travers l'une de vos émissions qui n'est rien d'autre que Sensation Plus. Comme vous le savez bien, à travers cette émission, nous donnons l'opportunité à tous les artistes évoluant à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, on a un grand plaisir de recevoir pour vous l'une des grandes chanteuses de la République démocratique du Congo. Elle fait de la musique gospel. Elle s'appelle Evelyne Tomondé. Donc c'est avec elle qu'on va essayer d'échanger par rapport à sa carrière musicale. Je tiens à remercier mon équipe Nawezi qui assure du côté de la réalisation et la prise de vie de cette émission. Mais avant de recevoir mon invité, on prend d'abord ceci et moi je vous reviens juste après. Clip que nous a proposé la régie. Sans plus tarder, je vais pouvoir recevoir mon invité qui est déjà dans nos ears. Madame Evelyne Tomondé, bonjour. Bonjour. Boni Kimiali. Alors, Boni musique, Boni orchestre. Est-ce qu'ils ont très très bien? Oui, tout ça il volait bien, tout ça bien. Maman Evelyne Tomondé, née dans le bac qui bandeli kozali chante aussi la musique chrétienne. D'abord, lelo pour la balandi bisuka kambala liboso lelo baeba oseli menombu la boni parce qu'il faut dire que l'équipe na ba orchestre belé peut-être msu baebi to koyo bisa bango o bandeke wapi petit okomesika okomi lelo. Na sali na musique na yembi na musicien belé. La mission belé amuki na tanga ki déjà nazo tanga siko ya nzambe mi na travailler na dans travailler mi na Miremba yo na travailler sur na Maman Jeje iliki na donc on travaille na ma mission mususu ebele hein ebele donc c'est ça. Travailler pena Félix Wazegwa monstre d'amour to pesi ba moto ebele au travailler pena ba fali pour pas ko ba musicien mokili na o ya nzambe. On a zui vraiment na école singa makasi donc na commis mature
ozomona musique liboso na eloko eza compter pour côté le manami soit bat faut ça la menture. Donc soki non na musique soki oza donc soki non qualité ozala donc ozala na soni côté manami soit bat donc kokate. Donc yango wananga soki na bina beta na stade de martyr na côté le mapé na beti donc ngamoko na groupe nanga ozomona sans que ba kotinga c'est que donc ngamo pe na côté na stade de martyr na bénisi pe bat omoni donc eloko anande na zui un plus na ba groupe on a l'équipe. Si vous force na autant que chantre de l'Éternel, na ndengo sa musique de l'eau, yo mo autant que chantre. Ozomo na force na ezanini. Eza na spectacle, eza na kokoma, na koyemba, na voix, eza nini force na yo. Force na eza na prière. Force ya chante l'Éternel vient tout le monde eza na prière. Oui, ceux qui na prié, ceux qui naza, ceux qui mikolo, ceux qui naza vraiment envie de prier na kiti, naza faible. Donc c'est ça. Comment est-ce que ça la rapport à regarder, voir et qu'ils ont toujours une qualité à bien parce que comme si les missions chrétiens belé travailler vraiment mingité par rapport à mission to mission mondaine. Et le qu'on a na garde avant na donc ça koloba mingité nga secret na na opé sa te mais oza conseil na opé sa mususu donc ça koloba mingité faut que ça la mingi exercice à voix et ça exercice à voix mingi so bazana posa baya koto na kadra bato bakoya bakomona ba ni na publier yango pe na Facebook na journal nanga so koti Evelyne tout le monde na Facebook omona nde na so former bato donc na so pesa ba exercice à voix donc c'est ça les gars pe na ina to ezaka domoko iné obotami nango pi lelo au sala non eza don ya makila oui na leki na inate orchestre na yo siko c'est l'orchestre. Et là, on est motivé qui aussi l'orchestre. Tout le monde va te belé ba la musique, mais bamsou basara na bango carrière solo yemo konani na mais yo ndimi lelo ça l'orchestre. Et là, on est motivé qui aussi l'orchestre. Ko sala orchestre ngamoko ezakingate zanzambe. Zanzamba lo belinga na ndila basala nete mais na ba vision. Donc nzambe na obligé ngana sala groupe pour na ba musicien ba ninga nga mususu ba bénéficier na grâce à tsakati nanga. Donc c'est ça. Combo orchestre no ezanini. Combo ya orchestre non plus non comboté donc ba benga kaka la chantre de l'Éternel est venu tout le monde non on appelle si comboté faut nzamba pesa faut nzambe ah donc faut nzamba ba nzambe te faut ezala bina révéler on sait ça. Au sali orchestre est-ce que depuis que bandi carrière aussi bo sali déjà ba album na ba musicien yo sozui. Oui na sali album mais on dans un studio dans un studio na yembi ma musicien na travailler mingi na petit frère nanga Berger Eric après chimbo te sikaza Berger Eric na Dorcas tout le monde wana za cadette na biso et non que na drum donc c'est ça na baninga na ba mususu na travailler c'est ça. Mais c'est na ba featuring parce qu'il faut dire que aux péton héroïne mana ba tu belé ndongo tanga ba komba même la musique chrétienne. Et là on dit no mona que ah ton na yembi na artiste oyo et bakselinga pe un plus na forme mususu na ba musicien chrétien au sai na bango na album na album on sala oyo na sala fitting na papa Harry papa non pasteur Harry papa moulage na pesi mbote sikaza na sali na ye album donc nzembo moko kutu do ayim na album nanga nzembo mo featuring na ye donc titre nzembo ngo eza adoration miracle nebi ke boko pambolama ba miracle ekota na banda kuna bino mutu nyonso akoyamba nzembo wana nda kuna ye bien abeta on a voiture na ye ou bien wa pa kozala que miracle ekolanda ye na kombo na yesu toyoka moi extrait toyoka ngo ça moi extrait wana ça fait plaisir na Rolina Wezi apambolama bisi gazali déjà question réponse ngana papa Harry papa mais na roye maman parti mukie. Souvent moto malati ndia lukaka munganga pona lobiko na ye kasi nzambe monene boya ndimi kotika ngwende na ye pona kokufelanga moto masumu boye ozali nzambe yesu zali nzambe yozali nzambe Eveline ya yembelio ozali nzambe Yesu zali nzambe bami betatolo mabele mela bango yo mabele sanza yo. Je
Je pense que babeta to lo mabele mela bango et puis yaka la mutu moko yo mabele sans ebiso tout ebi donc les colo je pense que parti on essaie bien là tout bolanda biso na 4 ko ya monte et c'est bien plaisir mais sikoyo tout le monde a look na yo mo boye nitikuko la Marie Misamu lokola est-ce que Marie Misamu peut inspirer ka yo abandai ko inspirer ngata ngozaki en vie donc c'est ça. Nous n'avons pas sœur Marie. Elo na no linga azaki mayesu ko makasi. Azaki elo na no linge pa na ye liboso na ezaki na ko mikitisa. Azaki pe na travail makasi. Donc musicien nyonso awazo yemba ako interpréter nzema Marie Misam aza mayesu. Po azaki makasi na typique. Po musicien belé baza mingi na ba adoration ba nini mais yepena za na rumba so ka beti nyonso do azaki polyvalente hein azaki polyvalente non azaki donc nyonso arobeta donc eloko ene se pesanga yango wana azaki maestro. En dehors il y a kosala neti adoration kosala nini rumba ndenge beta maka musique na biso na forme musique chrétienne za facilité toloba eza facile rumba eza facilité hein rumba eza facilité. C'est le mot ya sœur Marie Misamu oyo e marka yo pe na carrière na ko sa elone o na ko sala na ndemo na ko sala ka o na sala nini o na sali na remix nango eza bosekanga te pona zana Biblia bosekanga te pona zana Biblia basali ya Nzambe oyo baza kote ya biso tango nyonso bwebite nini oyo Nzambe asela bango po basalelaka ye akomonanga tango nyonso na nzela kaka ya eglise oyebite nini oyo Nzambe aselanga pona kendaka eglise moto kutu oya mokili soki apesi yo loko sengi merci ye ebongo kolo ya pema e opesi ye nini okomonanga tango nyonso naza kokombola eglise oyebi te nini oyo Nzambe aselanga pona naga eglise ngayo nazali reconnaissante makambo aselanga minene papa yo na utina libulu ya masuma bimisinga yo esika nazalaki aliwe abimisinga yo ngayo connaissante epana yo Yesu eve aza reconnaissante okomisanga biyemba yemba. Merci beaucoup. Donc on sent vraiment que l'artiste est en train de s'exprimer et puis voilà, ça fait du bien à tous ceux qui sont scotchés à travers la télé. Alors, sœur Evelyne, tout le monde, si vous pouvez interpréter dans studio ndongo et au salango pour nous repérer Marie Misamu, est-ce que vous rappelez ton ressort dans la famille? Famille n'a eu vraiment ton ressort dans la famille a été. Famille na miso atika ba musicien na ye Christian Litasi ne to sola mingi na ye vraiment ma famille donc famille na ye miso baza famille na ye oyo ba botama na ye na musique vraiment famille na ye miso Christian Litasi ne to sola na ye abeta pe na sala remix Nzembo eza na YouTube ya sala mange mama ya sœur Marie Misam ntabeti guitare wana eza Christian Litasi o abeta na Nzembo wana. Donc azaki pe na groupe na ya sœur Marie Misam. Azaki pe chef d'orchestre ya Simbaki et ma côté Sima ya sœur Marie Misam. Donc kabeti Nzembo wana reconnaissance en ezana neza Christian Litas. Donc ezana YouTube so beti kaka Evelyne to monde TV boko mona hommage na ye ona saleli ye boko pambolama. C'est ça. On a Ruth Misam ou azapé à mon sœur Marie ndenga ko évoluer depuis que maman na yake est-ce que kotolo apé kazo azapé ko défendre couleur il y a musique ndenga maman na yatikaki tangozo. Oui, bien sûr. Donc Rich azo sala batu babungisa maman bango na mémoire té. Donc Rich sala bongo. Donc c'est ça non c'est pela makasi ba ne belé belé baboti bana bazo ba via lo yenge quoi bebi Nzambe te mais aboti mona moko na kaka ayebi Nzambe aosela Nzambe vraiment azan li futi na ye na lola
C'est ça. Lelo ndenge musique ezotambola lelo ekomi mpe na makambo ya baplateforme makambo kilikili. Est-ce que musique lelo ozomona musique chrétien surtout bino bosala baproducteur est-ce que bazoya est-ce que baotya bino mpe appui pour que bose retrouver ndenge ezali kala parce que babi musique ya facile te na moya lelo Mpona production et puis moyen peu parce que aux autres ça la musique il faut quand même pour se retrouver financièrement. Vraiment on a le banon biso musala nzambe. La musala nzambe soko zeli ba YouTube wana futa yo zeli non vraiment okobeta libako. Donc biso to zela patron na biso za Yesu. Siko bano ça na bango futa bango lorone parce que ba obetelo ba guitare bazo yembela yo bozo yemba ensemble et puis bango ba ko accompagner. Na biso nzamba futaka. On nzamba za responsable. Yaba oyayi yaba musala na musala na ye. Donc c'est ça. Après ça yemo après ça Bible après ça vision provision. Donc ndenga pesa ka yo mo comprendre te. Donc c'est ça donc yé na futaka. Donc to cause conseil na pesa ba o ba osela nzambe. Bazela te muta futa bango. Bazela nzamba futa bango. Li futa nzambe vraiment et gangi sara na esengo. Vraiment c'est ça. Mais ce que kota neti lelo mona ba te belé bazaki ba chantre miné na mboka na biso bande koyemba ba bando pambolama mais lelo e belé ba kuma ba pasteur et tantaka ote un jour ndenge to mona ndenge zoyemba kitoko boye lobito sutuka ote sœur Evelyne à celle l'église naé a comme prophétesse na comme au parce to mona atom a comme pasteur ba Mike Kalamba et pasteur et belé ba chantre bando pesa le kumu ba kuma ba pasteur est-ce que ça est important il faut combiner tous les deux ezara vraiment selon appel nzambe moyembi mususu abengama ayem azala moyembi ateya na nzembo ate on c'est ça donc ezara appel nzambe boka moto so moni mutu moko andako yemba comme pasteur donc ezaka obligé donc ezaka vraiment na te mutu abano yemba ne mama komo yembela akomi ko côté ezaka zarte donc eza nga nakana te na yembela nzambe donc nzambe obligé nga na yembela on l'a pas oisé quoi pas ni ndenge bando yemba la mokili a bongoli motem tant à longtemps on se rappelle naï abisinga na servante naï akamotalisanga o ezakati nanga na don boy na don boy na don boy osumona donc c'est ça boka moi tenga pe mission ndoka moi na ndoka moi akomi pasteur OK na no juger mutu par apparence donc so poussani pembe na mutu tout ni bien vi na ye akolobela yo osumona azo ka appel pa nzambe ou bien azo ki vision nzamba lobela ki faut ça la boy donc ils ont mission pour ça nzambe nyonso na mission na ye oyaka na mokili c'est ça. Alors lelo Robi oza na studio osala combien de titres na studio ici ka opozali na fona sala 7 titres donc c'est ça. Aux producteurs tout ça d'abord yo moko et puis producteur ayasi non on a producteur te donc yesu ndé producteur nanga 6 titres on ozo sala to retrouver ba titre ni na ba titre nini adoration miracle la délivrance libanga nanga talo yesu libanga nanga talo louange mais sous non on appelle ça nanga ba titre te donc c'est ça. Mais tout le monde tient na yo na ba kulut non plus ba musique bien avant tout le monde qui dernièrement on a sœur Blanche Toudilou auto PC Bambote Belé je me souviens bazapé parmi bateau ba qui s'appelle un plus na musique chrétienne à niveau Europe. Pourquoi d'abord attachement na batouana ya kalawana ba kumbe pe na monde musical pourquoi ça a toujours premier na bon vraiment na zobosa na maman nanga wana maman nanga na pe na travailler na ye maman Blanche Toudilou donc aza maman moko boalinganga mingi aza maman moko aza bien donc aza vraiment na comique kitisa nalinga maman nanga na makasi nalinga kai vraiment makasi aza bien tomo ina kanga na kanga marana so aza na kin ozo na ne mingi donc c'est ça ado soutenir nga pe mingi c'est ça. Est-ce que vous comptez un jour pourquoi pas Begoloka Basser au bazar Basser leur mbongo Batmusu bazar Basser Sandra Mbouyi Bossa pe futurine pour que vous puissiez sous image qui tourne la musique est-ce que pensez on a une élite Ndele zano mulai mokona nzambe kokisama so kaloba ndenga mokona kokisama ki ngana papa Henri moulage tout ça là tout ça la featuring lobi pe kozala ya mama Laure lobi pe Sandra Mbouyi na linga mingi na sana la featuring na linga kai makasi. Alors d'abord titre moko ya yo moko oyo composé pour ça la plaisir pe na bato ba Hollanda biso siko libanga
libanga talo Yesu seyo libanga ya talo Yesu seyo akufa kine kulusu ponanga po etenga nazwa bomo ya seko libanga ya talo Yesu seyo basete na maboko ya Yesu ondima kyango pona bika ya solo libanga ya talo Yesu seyo nalimi mwa parti wana pona ntango ozwaka idée ya composer banzembo ba source d'inspiration eyaka baton nini pour ke okoma banzembo na yo eyaka mingi to na otanga bible mingi mpe eyaka so navandi kaka ona navandi na oboye ou bien tosala eloko te namoni kaka mélodie moko elinga eyaka na mélodie na donc na maloba nyonso eyaka bongo so nakepa mutu moko be nzembo arrange linga nzembo abi no onzembo mobimba yango wana ti nzembo oyo nakepa fa nanga moko Elvis na pesi mbo te na bisete ko na nzembo na yembi nyonso abi oh me nzembo mobimba yango wana do elenga na mélodie na maloba do yanga eyaka bongo na kati ozoloba nini na kati ya nzembo wana eloko nazoloba libanga na ngai ya talo eza Yesu akufaki na ekulusu mpo na ngai naokumisa ye akufaki na ekulusu mpo na ngai mpo nazomona seko kati na ngai ezoloba na obanga liwa te mpo akufa mpo na ngai donc amikomisa bobola mpo naza moto abozwi soki nazangi mbongo kati na ngai keloba molimo na ngai ekumisa nzambe oloba omikomisaki bobola mpo nazala moto abozwi donc c'est ça parti mosusu nalobaka ndeko kotiela motu motema te tila Yesu motema okozwa nyonso ozoluka na mokili donc ça message wana nazopesa lelo osala musique chrétien natunaka te nayebaka nga si nanga kezalaka nakozala naza moyimbi lokola bayimbi nyonso nakosala nanga sho nanga mosusu donc andi aza na mission atinanga na mokili domona longolanga kuna c'est ça donc avant nayemba bien na faire bien fali ou bien faut natuna ye soki alobi apesi nzela bona sali soki te osala te yo ozalaki na monde wana olongwe na monde wana oye na musique chrétien mais est-ce que okotala bato bazalaki na musique chrétien balongwa kuna baye na monde oyo olongwa eza lokola bazo nyonso engalaka eza orte on sait ça donc mutu azo sepela azala na vie moko ya bien vie moko ngalingaka vie vie azo pourtant onza mabombeli eza liboso ezo ya malamu ozomona akanisi oapo aza lokola nani lokola mama mbili ya belle aza lokola mama nani doki mama tela mwana doki mu aza le roi Cindy Leker mutu na mutu ana mission ina ona mokili ozomona matela mwana omona pe lobi mona matela mabongo mtema bokama te ozomona et pourtant faut bango ne baya epana ngambo nzambe akumisa nzambe biso tokokende suku na te ozomona mutu alongwe na musique ya nzambe ake kuna abungi nzela nde Cindy alongwa kuna aye kote ya Kofi abunga nzela polémique nakolo babunga nzela naza na kimia te ozomona neti nga naza na kimia te na osimba mbongo me naza na kimia te ozomona naza na kimia te. Je pense que ça maloba ya Sœur Evelyne tout le monde donc après si avis par rapport à ça mais sikoyo Sœur Evelyne est-ce que vous avez un projet ya ko beta pinit na ba province lobi soki ba tchelo stade ko beta puis au ningisi est-ce que vous en avez un projet net na ba province na biso ko kende pe na orchestre na yo o ko beta pendant la saison musique kitoko ozo sala na ko beta po naza sir na nzambo abenganga naza sir na do naza sir na nzambo abenganga do naza sir na nga moko parce que naza parce que na leki na ba groupe minene do ici na fungwami naza na quantité mais na yimba na studio na rangera banzimbo nga moko même papa ri akamwanga abino ya kutaka nzambe se yemami déjà ayi maman akoti ayimbi naye OK akorije nga kuna kanisa nzika kakoloba te mun faut tiabwe OK nyonso eza arrangé même ndeko na mbali Eric tout le monde berger ga okamwanga bi okomi ko arranger pe nzembo non nzambe a ici à lambinga déjà et tikali kaka nde tobenga bango ozaki lokola requin bato baluwa bango na studio mpona kopesa couleur na banzembo mosusu yebisa biso est-ce que okontinua kaka na même rythme wana ndenge okomi kosambela mpona kopesa couleur na musique chrétienne na banzembo mosusu to
depuis que comme la musique chrétienne comme plus concentré dans ma gamme là yo moko tika ma gamme ko za la reken na ba studio. Natika makambo kozala reke na studio onatika nanga mais soki mutu so abenginga soki mutu azosala nzambe abenginga Evelyn yaka koshute yaka kosunga mosala nzambe nango ya meme na studio soki obenginga naosunga bato ebele na studio naosunga bato ebele mingi natika nde koaccompagne bato ya musique ya mokili mais ya nzambe naza soki ozanga mposa Sœur Evelyn benganga nakoya koarrange cœur donc yo moko kosipa na cœur oyo naosalela yo. Mais tout qui n'est pas festivité à tout au compter na baton usagoya. Donc na sana posa di boso na sala clip ya yangana ya na papa fitting to salni wana na sana sana clip na yango aprendre to kotala makambo sima. Bolanda biso siko na 4 coins ya monde Sœur Evelyn to monde. Ba programme nini ozanango na mikolo ezagoya. Ou bato bakovanda bazela parce que total tout le monde a ba clip na d'abord ba clip na wana tourna yango clip ya Sœur Nzembo interprété ya Sœur Marie Misam o sa yango wapi Marie Misam na sali mingi na Mbinza na Munga Fula na sala bakuto wana bocha mbongo ebele to moni qualité nango za likolo na tourner la ki au clip wana Clary Viudi la pesi mbote sikaza Clary. Alors Olobi album tous elango na anéoté bambu les oya pour na bato ba Holanda biso. Album nakoki ko jamais kopesa date album ngebima. Donc nzambe nazo tambusanga. OK soko kebi soki nzambe alingi aneo. Soki nzambe alingi albité année prochaine donc c'est ça. Est-ce que vous avez bien ba musiciens chrétiens nyonso tout sans exception? Nazara bien na batu nyonso. Evelyn tout le monde est bakansa mingi bakansa Evelyn tout le monde a fier mais na fierté nalinga batu mingi mais nalinga ndete oyo mabe usa kacha muntu omoni ata na quartier na vandaka balongola Evelyn tout le monde nazaka mingi te kolandela magamba naza mutu mombe koto naza neti naza te naza bongo osomona koto naza neti naza te donc alinga mutu nyonso ndo se surtout ozo la nzambe mutu nyonso ozo imbela nzambe ngalinga kai izo se ba ono so basela nzambe wana nalinga bino mingi obo otalanga wana obo osala oze pesa nzambe lokumu nalinga bino mingi na bino pe ba obo za kuna na ngambo wana nalinga bino mingi posa langeza kaka bwana ngamu na biso olinga ba tout normal ko sele biso lo moko ya Sœur lo mbongo po ba équilibre pe quand même na bato ba Holanda biso tango ngai nakolela pona tango ya mawa kaka yo Yesu nanga kombo na yo nde ano kaka yo Yesu nanga kombo na yo nde ano na mituna nanga kombo na yo nde ano na mituna na libota o Yesu ya ata bakopekisanga ngai nakoganga ata bakoboya eve akoganga aya nalingi na mona bikamwa na yo aya. Très bien. Alors je pense que ça lit bien na ba tout ba Holanda biso. Alors les répétition et on répétera wapi ba tout ba na pour sa contact na ba ozo ndengeni. To répétera na mbudi. Toza na mbudi soko za na posa ko citer ba rep na biso ozuka na Facebook Evelyn to monde komelinga Facebook na ngeza Evelyn to monde. Donc so betika ko uzmuna nga so komelinga na ko répondre yo donc za Evelyn to monde za asa simple. Donc c'est ça. Bon numéro à contact peut-être vous en a pour ça au bête on a l'église au bête on a quelque part repère ça bon numéro à contact ce qui est possible. Sous en plus Evelyn to monde au bêti plus 243 au bêti 91 23 76 91 à Souka 91 23 76 91 à la fin. C'est ça. Mon ya Souka pour le logo Rosani. Mon anga Soukeza bo soutenir Sœur Evelyn tout monde nga yoyo bo soutenir nga mutu so za pour ça ko benga Sœur Evelyn tout monde église nga wana za wana bo benga numéro bozio on a pesi wana bo kozwanga moko so za pour ça ko beta page Facebook nanga obeti la chantre de l'Éternel Evelyn tout monde musique so za pour ça la YouTube obeti Evelyn tout monde tu vis na deux chaînes Mergence TV
s'abonner à tous les deux chaînes wana eza pour na gloire nzambe ko soutenir de musala nzambe ya nzambe naza wana nalingi bino mingi bato bozotala nga nalingi bino mingi bo soutenir sœur Evelyne Tomonde nzambe akokanisa bino. Merci beaucoup, hein. Donc c'était bien la sœur Evelyne Tomonde qu'on avait reçue dans cette émission Sensation Plus. Merci beaucoup à mon équipe Roli Nawezi qui était derrière la caméra et la réalisation de cette émission. Moi c'est Omos La Noblesse. Vous pouvez nous contacter à travers le numéro qui est affiché. On se retrouve prochainement pour un autre numéro des Sensations Plus. D'ici là, restez branchés sur votre télé. Bye bye. Ah, je suis guéri par les noms de Jésus. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je suis béni par les noms de Jésus. Ah, je suis sauveur par les noms de Jésus. Aïe, 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 aïe. Libanza London TV.